bonsoir, ça dépend de l'air besoin on a biso fidèle internaute, il y a Tindika télévision. Merci pour la fidélité pour l'accès toujours na betan donc na bino. Ya cause la brancher pe scotcher na kati ya Tindika télévision. Bon continuer ko s'abonner massivement, bon continuer à liker. Ba émission na biso vraiment to ça après ça ba abonnement na bino donc ko ça la biso qui to consommer pe ba vidéo et ko ça la biso qui to ko makasi fidèle internaute aux ali na mona mboka cardinal de l'UDPS. Oh mais ça toujours comment on a betan donc na bino ndenge to message ko ça ba analyse. Ouais les actualité politique ya mboka na biso to zali na awa. Nazan tera toujours ko pesa ba mbote te na ba kolo cheno ba zali ba boss nanga. Papi kelina rifan ki sombe o bazwami na ngambu ya Londres na bosanité mama Jelinda ya KMB futur député na 2023 balobi yende makambo mama Jelinda ya KMB na bosanité Doudou Kandolo na kati ya Canada sans oublier mon boss Lucas Stéa Jésus na kati ya Londres directement na kopesa mbote na invité na ngambo te mona mboka cardinal mbote mama na nga mama sefu sangoni mo mboka non sango kitoko heureusement ka to na kanda vraiment makasi par rapport à l'actualité zoleka bato balinga ba salir réputation chef de l'état d'aider pour bouger sous pouvoir na biso tozande vraiment la kanda pour na bango mais mes salutations normalement à maman Jeninda ya Kayembe na Dallas merci maman la ozo sala maman Jilimbu na Belgique ba audience surtout bo sala maman Jeninda ya Kayembe poste non assemblée nationale zozela état que remplaçant ya Janine Mabunda qui tu wana ti lelo za ravidi pona en tout cas ma salutation maman c'est le cardinal de l'UDPS. Moi mboka to kota directement l'actualité etali mboka na biso to lobela mambe etali parti au pouvoir ils allaient parti présidentiel ils allaient UDPS. Moi mboka to éviter qu'est-ce qui se passe jusque là parce que to ali pe étonné to pe bande comme ça baza étonné ya romona ete bande kon misusu o bazali trop attaché to pe ba député misusu bazali ya UDPS ba komi contre président Jean-Marc Kabunda. Ba komi ko sala ba pression afin que a déposer de mission tout comme tout le monde peut les attendre. Asili Koloba et Jean-Marc Kabunda a déposé des missions ceux qui étaient ridiculisés, tout ba ko humilier. Intervention dans les amis pour en faire wana ndenge ezali ko kezi. Oh merci beaucoup moi na mboka na question ya malamu o tuni o ezotungisa sujet d'actualité o eza vraiment botika mwana mboka Eliezer ntambo vanda na ye nakobanda no na ye mwana mboka Eliezer ndenga zana alobaki na ye puisque mwana mboka Jean-Marc Kabunda aza suna confiance à ba député te ba député ba lingi lisusu te au moni temps ozo diriger institution soit oza na poste moi likolo il faut qu'on contrôler ba langage na yo avant obimiselo mo il faut qu'on contrôler il y a d'autres personnes bazo mona biso mabe bazo ina biso bona tozolo babwe mais oye moka bimisi na kopesa bino exemple mwana mboka Vital Kamerhe étant azaki président assemblée nationale alongwa qui place wana le loko moko alobaki que non donc et loko ba force étrangère ba koti sans toute fabo yebisanga donc autorité jamais ko bimisa ba blo mo bongo yango la tellement yemoko mona kike a tweeté na nous qui a ko démissionner et en a nous un manquement ou a manqué chef de l'état respect d'aider à manquer les sous biso ba communicateur à UDPS plus ba militant UDPS respect il y a d'autres personnes ba tozo lo biso to liti ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda tozo ni lonto biso to ni yango te lelo na koye biso bala mboka ni surtout ba olanda biso na tindika toza na système abele zobela mwana zobela oko sauver nani mabele zobela mwana zobela non biso tokoki konier liti ya président Jean-Marc Kabunda te président Jean-Marc Kabunda a lité makasi na UDPS aza combattre tita on papa Etienne Tshisekedi tika ki wana puisque ba ki aza combattre belle pour la partie mais loko oya sali maman na minute yo biso loko e toucher biso zani eza makamne ya lobby te tuité te biso loko ezo toucher biso ba communicateur à UDPS eza vie que kozwa garde républicaine au kangiye au désarmé au côté na kobe ya ba policier loko la moyibi pour la biso ya ngwana oyebi ke entourage ou ba garde républicain baza entouré chef de l'état majorité baza baswahili Moutou a formé bango ça ex-président, vous comprenez, il a formé bango. Oui, sénateur à vie, place Azali. Donc il a formé bango. Les lots qui sont chef de l'état ça là qui ba sentiment là qui est président Jean-Marc Kabunda zui garde présidentielle à côté qu'on a fini ça li bon président parce les sentiments a joué ba kanga garde républicain. Mais la partie n'a comme une trouble. Non, ils ont un trouble été. C'est la force de l'UDPS ba tiraillement non. Il y a la lobby. Il y a aussi les lots de tout ça oui, tozo lo ba comportement président Jean-Marc Kabunda lo asali. Les lots aussi que sont touchés Jean-Marc Kabunda na tika puisque ça oya biso à part makambo asali mais ça moko
oyo ya kati na biso yango ne loko asali bongo to moni soki président a bougaki alandela ki ba sentiment wana soki lelo babomi président puisque batu ba kengela président bango la tango kangi o sali bongo ça veut dire o kangi chef de l'état au désarmé landa pena ba discours nyo soki ya président Jean-Marc Kabund à ta place moko ta benga président Félix président abenga Félix babiloko wana non babiloko wana eza babiloko e toucher biso je sais très bien que ta décision finale, ta IDPS décision finale, puisque dernièrement, Jean-Marc Kabund a démissionné. Ce qui est école Félix Antoine Tshisekedi dans le oui a démissionné. Ce qui pas bien non a démissionné. Président, tu as tweeté. Tant que Twitter qui, il y a un biso to lobby, na ebi que président Jean-Marc Kabund place à Zaza Mutabouania, Mutu oya lobby à Salé la loko la loba qui a démissionné, c'est que je pense que dans 48 heures a démissionné, n'andra qu'on dit ma démissionné. Ce qu'a démissionné était biso vraiment étant que UDPS, na humiliation oya sali biso na confiance au pesa qui est, to ko sungaye a démissionné. Ce qui to sungaye a démissionné lobby te que te longolé na parti à cause de l'état fédéral au sala. Les choses est graves les maman. Président Jean-Marc Kabund pendant 3 ans président UDPS, président Aya UDPS. IDPS sautel ba fédération ni sota bureau moko ezate ligue des jeunes bazana bureau mais président Jean-Marc Kabund a prévenu que tongane terrain ouais comme stade bambongo là qu'est-ce qui empêche que parti présidentiel oyayo toza la carte biométrique te mais décision finale ba la carte biométrique to lo baté pas to banga ba kolongola biso ba koboma biso na lobanga azala nga descendre mais c'est le cardinal du IDPS boyebi ba uta ko enlever nga ba kanga ba sala no kota ba prison amère na minute ezaka ke na ozela rande liwa soki ba moni ke na lobeli président Jean-Marc Kabund mabe non c'est notre président boya liti na été mettre lobby ke loko asali a manqué biso respect a manqué chef de l'état respect et loko on attend ça mais que loko le se contacter chef de l'état il a contacté chef de l'état a boya li consulter d'avance to ke non lobela no bato baza super décision finale ba pembele ba la exception image ba moura ba kota ki ba pandi bloko ndako ba la exception image wa to mona ba image wa non yo kala ba la ki si image o ba moura ba koti ndenge bazo sala bazo kanga bato na yebi so ke ba caméra na président Jean-Marc Kabund etina à part chambre na toilette na salon balax so imaginer ba kota balax biso OK bana moura bazo kota bu bazo buka banini batika ba bloc wana soki muta komi na mbongo ebele aza na maîtrise ya mbongo akomi nango ko boulete ke soza lelo premier président ozo bulo comme président faut la ngonga na yo na yebi ke bato OK ba pe ke na 2023 roti le libaya négatif atate libaya mo IDPS dans le Bakabatou Balo. Non, Batou Balo, le loco, IDPS, si aujourd'hui nous sommes au pouvoir pour la présidence Jean-Marc Kabund, nous sommes au ceux qui le IDPS, nous sommes au pouvoir, ils ont popularité. Non, il y a une popularité puisque Bibi na IDPS. Héritier, le lot Watana, Besso, héritier, Bamilisia Wera. Babimi pas Wera, oui, la popularité, mais jamais pas commander mon Wera. Il y a le lot Soka Wotsa Liban en 2023 à Obetali Bakuna Libanga. Puisque le président Félix a remis ses reprises, il à gauche et à droite. Maman. Na lobengo bana poto bola nanga na tika c'est le cardinal toza na système abelé zobela moi na zobela o sauver nani na minute o mabele eza pouvoir na biso na président Félix mais on peut dire pesa moi soni c'est là on tout monde ba parti mususu baza o sekabilo to ko ba non ba o sekabilo pe ko mona moi parti ni ba o sekabiso ensemble FCC non na FCC longo lango déjà ça peut perdre déjà kufa vous comprenez. Et ça que quelques militants de Barroso puisque IDP c'est notre force. Et ça toujours marqué. Non, biso banda papa tient nazala qui uno tobanda ko bunda na biso. Tobanda ko bangelo ko moroti. Vous comprenez tobanda ko bunda biso to bangelo moroti. Donc président Jean-Marc Kabund c'est notre président. Na minute le bité que mama kele le biso to ça na IDP yo kendo toucher Jean-Marc. Yeba ko kuta na biso na nzela na. Puisque ndenge zawana soka démissionné lokola ninga démissionné je pense que oh ya lobaka ça les raza mutama loba moi mboka tomoni adhésion ya Willy Bakonga na kati ya union sacrée to éviter moi mboka loba to éviter union sacrée ce qui est commis nini parce que union sacrée to éviter comme placement de comme soba ya ko sokola ko sokola masumu na boko se laver en fait sur to roloba to moni adhésion Willy Bakonga oyo bande comme soba loba été ko bima na kati ya prison makala ezalaki vraiment bien té ezalaki vraiment to bien on le croit fraude intervention dans les alignes ya ko koma to pe ya adhésion na union sacrée. Merci beaucoup na koyebisa balandi surtout ba Holanda biso bo s'inquiéter soko moni mutu moko na union sacrée. Union sacrée eza bato o ezo sangisa bato union surtout ya mabena malamu. Tant au comme la 4-4 c'est balé, je pense que ton dobois comme moko ne balé. Yongo yika sanji obomana ne balé. Willy Bakongo yibani ne balé. Bobanga la mine loko morote. Union sacrée le but que mutu ba laver masumu nae. Toza wana bobanga ata Willy Bakongo aye. Ayeba ke mabe o asala e kozongela. Moi mboka te suis comment on appelle avancement ya misala ezali ko sala
na ba parti misusu ya kati ya mboka na biso ya engumba Kinshasa to lobela makambo etali zéro trou to yokaki ba détournement ezali koze salamaki na ba chile gelou et puis tozali komona pe basili ko lancer sous Kinshasa zéro trou dossier ya Zando ti sikoto te gouverneur de la ville Gentini Ngobila azali kolobani parce que tomoni société ezali ya Safricom et sili koloba ete ba affirmer que conclusion ya IGF ezali erroné donc ba boy yango intervention no ezali donc normalement opération zéro trou to longolango to tsango opération plusieurs trous puisque banda ba lancer opération zéro trou na komo remarquer que banzele belé komi ozana mutuka motambola yati na ko senga na gouv Gentini Ngobila na mwana mboka Godempoyi soki batu emsu bazo critiquer bino ba critiquer te pour ka bolungwa mais bazo critiquer emsu po bongisa et ça le dabino en tout cas so bongisa ça le te bo kutana peuple lanzela to sala nyonso to bo démissionner botika so moni ke simbate gouv nana ni na Godempoyi en tout cas boluka botika puisque olé opération zéro trou et commis opération plusieurs trous donc ba trouve vraiment et commis ebelé na kati ya mboka moya ko tambola to ke na mutu ko sabo ezati yango to ko senga vraiment batu nyonso ba pemela chef de l'état ba osunga chef de l'état c'est le cardinal le leader pas mikolo na moni ke soko simité na modirio eloko ka yango wana soko simité na modirio ndé na minute to lo ba déjà que président Jean-Marc nous c'est le nôtre donc page tournée déjà na IDPS de la Bosana tozotika CG Augustin Kabuya ndé a dirigé parti tina souka vraiment affaire chebe ya mwana mboka to moni un haute cour militaire est tranché sur la demande. Il y a comparaison, il y a le sénateur a vu Joseph Kabila. Celui comme on a été apparemment n'est pour comparaître. Tu as évité intervention dans les alignes, le sénateur a vu à plus jamais qu'on comparaître devant la justice pour la dossier. Tout le monde qui va citer qui est comme Yendem Tazalaki Moutoua Tindaki. Après ça qui est ordre. Bon, normalement, moi je ne suis pas du domaine. Justice, c'est ça la Kongo. Hier, j'ai suivi maître Willy Weng dans la Top Congo. Et ça, là, préalable, où c'est normalement qu'il faut ballonner militer, Joseph Kabila, normalement, on y a surtout ça pour les Congolais. Il y a bien Kinshasa, comme il y a Mama Emo, parce qu'on découvre des détournements, il y a fond, il y a Covid. Nous sommes toujours dans le tout, il y a Etienne Longondo. Intervention dans les alines, parce que Azali n'a libéré. Ah oui. Normalement, pour Nangaï, Etienne Longondo, Aza autorité une famille politique, moi, comme a mérité toujours une équipe ne base en prison. Base en prison, normalement, il faut qu'on l'ande là. Au moins, les IDPS, c'est le bien pour la bisonine. Et le but est que le cause cadre na biso to famille politique mona yo soko yibi obomi to betelo maboko. Et tel longono na ko senga pe na maman ministre. Non. Na ko senga na maman ministre justice tala non na secteur no makasi. Ba liberté provisoire ces derniers temps et l'équipe est belé. Et diminuer vraiment et ceux qui ba liberté provisoire et l'équipe bato ba yiba ba boma mutu mususu na Congo ko mona kiazana na facilité yiba ba ko kange ba ko libérer na bangoye. En tout cas maman tala na secteur non vraiment justice donc to mona au clair. Tozo landele nango soka na biso na tiki une semaine. So to moni clarté ba ke cardinal maman en tout cas ko tanga liboso ba zuzu na kosamba na ko ya vraiment pour na biso ke ministre justice ozo méritaire au démissionner. Na ko lobalanga clair na ko bangelo ko moroté. Puisque vive libération liberté provisoire elle ke belé pouvoir na biso pe ba tout bazo zoango ezo kita. Il faut to lo ba clair puisque parmi petit peuple toza la carte. Le moto auto ke ta de trois boy na boyon surtout. Makam susu auto sala boy na président Félix Atiki justice za l'indépendant mutu na mutu la main comme si bateau baza place on comme ba molia bagania kana ba biloko la bonyo surtout yango to lobi ke cardinal la banga kana mutu te respectera mutu surtout mutu nyonso azawana pour ko lembisa pouvoir à chef de l'état donc maman ministre de justice to lobi ke maman tala secteur na yo to tikelo ta bientôt to zotika batoni moi ba ministre intérieur to zota la tsiko kana yo pour to ba nini ya ça avant 2023 moi mboka tozali ko pusa na pene na ko koma na élection ezali ya 2023 to moni FCC basili koloba ete bango bazali ko télémina o etali glissement babi ba ko tolérer glissement te atana mokolo moko ba ko linga ka jamais komona to pe ko accepter glissement intervention dans les alignes ba bangani 145 territoire au moins le problème ezawana bande ko na biso ya FCC bon FCC on a bâti après comme belé FCCL nini FCCL nini bande ko batikali ba sala ba biloba loba wana bayeba ke glissement biso to apona glissement te 2023 to kopesa maponami batu maponami ya ona lobaka soki bible petisa ko adorer mutute menga cardinal naza ko adorer papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba puisque malobani so papa Etienne Tshisekedi aloba kitanga zaki na bomo yango ekomi ko salema aloba IDPS ne muto ko sélection ya solo yango jour IDPS a pouvoir
lisa c'est kobeta te salama jour il est personne dans le pouvoir opposant aux athènes et baté sauf fayu la kena Singapour bec ndawa opposant ba ebele wana ndela binumulo non opposant ça souté non opposant faut mon la minute so to za biso moko to do charge to kasa so to na pouvoir to repema et comme que to tiki président Félix na pouvoir biso ba combattre to tiki na opposition to tele milieu biloko biso to sala il faut ba opposant ba sala ngo il faut to ça clair opposition na Congo ezati mais ce qu'on dès que ezati biso to ko kabonte tellement to mesala makila ya chocho yango lo moni que soki mutu asali be na côté na biso na to tele milieu c'est ça biso to vivre bongo yango la lobby que soki Bible pekisa ko adorer mutu te menga cardinal naza ko adorer papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mwana mboka tomoni pe na ngambu ya tata ekola sili ko déplorer o etali pauvreté na chômage na Afrique centrale intervention na ezali nini comme na chef de l'état ndenga azali ko déplorer o etali chômage na kati bon normalement eloko chef de l'état zoloba puisque président Félix so batu baye baraté président Félix azana bénédiction o nzamba tindeli peuple congolais to yeba ngote azana bénédiction pauvreté wana biloko pourquoi chef a déclaré même temps à Kena Kasai babloko eleki soko tel même na famille politique na biso IDPS chômage est belé mais le lopo zo musala il faut qu'il y ait une décision finale so qu'il y ait une décision finale ba otino na DGI ba otino na CNSS bonito to lo bato bon bango bazana ba range ba jeep mangame belé biso totama na ba kimbambala mais na ici cette fois-ci kimbambala to en état d'esprit so qu'il le lobo lo ba ke mutu banyo kama gisko bato ba mibali na ba kufa na permanence to lo banini pour fêter au chef de l'état lo ba puisque aza chef de seul chef de l'état o azana mutema ya mawa ya koyoka en tout cas na ba fonction o azo zwa toujours à qualité pour la pauvreté en Afrique centrale en plus na mboka na ye na sengi na bana nyonso tu ya mboka ya Congo surtout République démocratique du Congo to pesa président Félix Tan aza président o ya wuti na se ayebi ke peuple congolais so maka Thompson na butu o etanga makila aza président o ya kosala ba collaborateur na yende baza ya bien te yango to lobi que chef a choisi ba collaborateur mo ya bien o bakoki ko vivre na ye vraiment et les kamalam mwana mboka tomoni prolongement ya état de siège na ngambo ya Ituri to koluka to zama intervention na kuto chite biso bon merci vraiment pour la batunyo so bazolanda biso na syndicat état de siège normalement prolongement na ngoza vie ya situation ndenge zokene na Ituri chef de l'état a ko sala loko mon côté poids ezala mabe ya peuple asala toujours pour la bonheur ya peuple yangwana la ko senga na binobo to pesa chef de l'état vraiment confiance to pesa pêche na biso tinika confiance na ba journaliste ndeti ba moment c'est fondé tozala bango boy bato bakundolaka vraiment ba actualité po baya état de siège wana ezo porter to lobaki yango ekosila te soki bato ba loba ekosila ti mokolo oyo kimia ekota mama sefu ti mokolo kimia ko kota yangwana état de siège pena ke non ekosila mais na minute ndenge toza boy to lobi ke non chef de l'état azo soutenir mapinga ya RDC 100%. Nous aussi les communicateurs de parti présidentiel UDPS tozo soutenir mapinga muto akotoucher batade mapinga ya RDC bazo bunda pona ekolo bazo kenge la chef de caisse aux attendeko ya famille présidentielle biso to côté les melayo soko za ndeko chef d'état biso to côté les melayo yango na monde tozo telemela ndeko na biso oyo akende po a toucher qui famille présidentielle a touché pe mapinga ekolo bango bazo mériter soutien ya biso en plus c'est la première fois que boyebi on ndeko na biso salaire rwana asalango même na terrain ya beta mura moko fimbu yango na toujours déplorer loko wana mapinga ya RDC ekolo na biso ndenge zabe ekotika la kokabwana te ata ba rwandais ba sala ata banani tout président Félix Nenga Zawana priorité les ano kimia pe ekota na est. Merci moi mboka to vraiment comment la super émission na biso to kokoto za mot de la fin et puis na numéro non pour que to chite. Merci beaucoup na ba landinion surtout ya tindika bo s'abonner massivement puisque cardinal azongi bo pe ça fait confiance na moi na mboka c'est pour ndenge émission na sala kana cameraman na biso oui to yebi ke émission ele kaka ezana makamsu to lobby MC sepeli si batute soit ba acte na biso mususu ba jeune na biso to sale sepeli si batute bolimbi ça vraiment to yebi ke mbala simekozonga te to lingaka toujours ba critique ezonga pour te ba neni ya kobongisa message na ko pesa no président Félix normalement azana poste ya soutien na bino biso pe ba communicateur bosi même puisque ba empoisonnement eza ebelé na ebi déjà quelques journalistes au ba commis déjà ko utiliser pour ba empoisonner biso boyebi que cardinal azala ki enlever ndenga zonga ke commission ba empoisonner ba éliminer to ko continuer toujours ko buda pa na ekolo boye bango ke sujet ya président Jean-Marc Kaboun eza sujet te ke o ba tunyo so ba ko so ngo so peni non président Jean-Marc Kaboun na minute na moni secrétaire général a uti ko bengisa réunion ya réunion moko o eboni amoni ke non parti zo simba te makambo ebele a bengisi réunion d'urgence ke ba tunyo so tout baya
mais tu es bien que président Jean-Marc Kabunda zo passé dans le passé tous autres que CG Augustin Kabouya Asimba Batone selon Pestatina Biso et lobby que président Aïe et lobby secrétaire général bande connaît surtout il y a décision finale na yebi que beaucoup lukisanga beaucoup sala nyon surtout tous ça on a pour na bino bana mboka nyon surtout bolanda boza soutien chef de l'état bo PC confiance c'est le cardinal de l'UDPS plus le 143 89 35 41 700 plus 243 89 35 41 700 med fois boza na posa langa bo contacter maman c'est faut soit pour contacter nga boko zwanga émission oyo pe boza nango question na kozonga pona ko limbo la bino na tindika toujours liboso tozo tindika bango tina porte Kabund dégage mikolo ya système Hitler to benga su Kabund je parce que to biko to benga comme Hitler dégage au toucher chef de l'état au toucher baja IDPS ba o ba monique ba kolanda la bango ye ah toza na système mboka ezobela donc mabele ezobela moi na pas zobela okozwa nani biso toponi na biso mabele parce que tozwi mwana yona mwana mabele ezobela yo poko kufa donc président Félix med fatokotia na mabone na FC papa Chen Sege na tuneke pour la président Félix abi président Félix Ozati en 2089 merci beaucoup je vous aime beaucoup. Merci fidèle internaute, on vraiment la sous émission Nabiso. Merci na Rosa la branché, na Tindika télévision, merci na Mac Luzadio, merci na chaque fois na Sima caméra, fidèle internaute, vous continuez Rosa la pour Nabiso, vous consommer vraiment la vidéo et pour ça la kitoko makasi. Tout le monde a vraiment na Nicolas Zali Koya, bye bye.